quoi avec toi? Merveille. Ils ont mal à souka. Aujourd'hui, la première soin. Ils sont continués. Aujourd'hui, ils ont mal à souka. Ah bon? Oui. C'est ça ce que toi tu m'as fait? Oui. Tu m'as giflé? Oui. Je accepte parce que au bétin en battant, dans le cadre de notre bolingue, ça l'a bon. Mais je veux que vous compreniez comment ça se passe. Boma. Boma. Et puis Bima. Bima n'a pas Bima. Non, Bima. Bima n'a pas de je t'aime toujours. Pour comprendre que Nani n'a pas. C'est pas grave, tu m'as giflé, c'est bon. Mais je t'aime. Toi, bien. Papa na mama bazate ala yo oko mono bilangwa langwa mbeya moni yo mbeya bazo yembe za yo so olala yiwa bina kwiti we apis kuja mbuzo mela okote bouteille kantia papa eza nini vraiment envoûtement ni yo komi nango ya kozonga modèle yo komi na bile boyete tela bile ko panzi eza nini boy tawo même ça ngambo pa mabalo bage papa ndosi otikela kina bana tellement kamni ni mwana sali sasa baba na mtoto Zera nani nani mais pas Mando, sinon le banao. Tu veux ça ça oh, je ne veux pas moi jouer la cambo. Oh, il faut n'importe même pas bonjour, il faut OK, mais ça ni. Yani, tu veux ton papa moi OK? Maman Zati. Papa Zati. Ni, ça va? Vous savez un gambo comme ça mutu. Boy. Attends moi. Allez, viens. Merveille. Tika na nuboye problème ni merveille. Tala ngamu tunazalaka uyoki ndio tumuzalaka merveille. Ayela tongo na kuche osana tie na yebite mikolo akompela makasi doki deke moko komelela na yebite ata papa na moto basala ka omela boyete so na yebite soki makambo nyo ekomisa melela bongo tala ayeka la sikodo mundo na wite ka tokela nga tika na na pesho ka fa tika ngai na sulu otani tika na oso na ye donc là Valérie dit non c'est ça y est na lobi tika na sulu na yeba musi voilà je bala Abinobo na kotsa abinobo ni. Bitana isa ko. Pora ba tomela bango. Ba tso ba so tomela bango te. Ba tso ba so dinga ko. Ba mo na kuza na pembe. Ba yelo yesa mundele. Yo ba so. Wa, na buta yo kana ngene. Alo bien. Na bomba leo na eta Afrika Kama ndo siboka na te. Boka yango. Na boka ni. Ko yo no zo encourager pa langwa. Ala wala. Ozo la kapeke na bombe. Tena zana muno kote. Zana mela o bombe la ipoka. Merci. La merveille. La merveille. Dabi que nous avons pris nos ans au Yukanga. Ni les aussi na yo comme la petit na âge na yo trop jeune comme ça. So mila déjà ma samba ma casse chaque jour, chaque jour on a au téléphone à merveille pourquoi?
Et Simba te. Ni les autres Simbati. Non, puis ça y est. Est-ce que vous comprenez souci? Oh non, non. Non, non, moi, balinga mutu ndeni nakoki te kovivre na yo soit bato mosusu bamérite na bango e nga nakoki te omoni kamsu baforsa te ekosimba te ekotikalaka kosimba te na lobino ya kosimba ya kogangela mabe ya kokatola batelefone mabe. Faut comprendre que nga na yo tokoki kolingana jamais ti mokili ekokufa tokosala ngo te ekosimba te. L'amour n'a pas d'un pays oyo yoki koluka et vivre namelaka bilo na nga ti moko na okufa. Ok, vas-y, so mon yango ememona liwa po esukisa nyonso yango nde solution sala o nakufa na ngai parce que la moni o comprendre te na sola no ndenge nini tant que bato banyama te na expliquer na kan nyonso na forme nyonso ekosimba te entre toi et moi na kolikoninga te tolinga ndeni naza grande sœur et puis na âge na kobota yo donc na kozamba moi sinon jamais. Voilà. Qui poto te? Vous avez fait chaud. Tu sais, avant que tu y ailles, tant que tu pas à continuer Ayaki? Oui. Mokutani? Ayaki, oui. Ayaki, Oyebi na regretter tango bino bozorongwa mama d'orchestre baranga imbombe. Wana ndeko na ngai to koni na okamati Arisi ngala sa motema papa Jack famille Bati na d'orchestre baranga imbombe. To utinga na bango na bokato na tiki chasa pe ya zo regretter ya bosse bana bakei na moni bango tena c'est parce qu'ils nous appelaient, on était déjà pressés, même si surtout qu'il nous a appelé, s'est présenté, je ne l'ai pas reconnu. Et puis, tellement c'est qu'on va communiquer pour nous là, il a attendu, on parle déjà. Baranga imbombe. Ah, voilà, tamboli trop. Na Paris kokute na manana ni na ana mfeta te. Papa tokutani chaque est-ce jour Bah, que balobi vraiment c'est sangana. ya zama hormone il est pour toi qui ndaki ayebi déjà bato nyonso ba Mais bien sûr, bon, les médias, oui. Mais oui, je parle à Mais qui poto batala? avec ton élève. Dis-moi, bon gagne. Elle m'a dit, oui souvent na solo la reine Parce que depuis qu'elle a fait il y a pas d'idée. Bana na kei poto batiki yao. Antoki pakuti yao. Yo kasoni Aningi bazo kutufika kwa sana na zuma. Pardon? yimoko sentinelle yimoko alambaka nyonso on sert pas trop. On est levé. Papa, kochama ilite. On va aller là-bas, on va aller bazali que yo. On est venu là. Ndile bazali. Oui, le boss est venu. Répète-toi. Non, Voilà, on Je dois t'attendre. oyebi oyebi bato tu na famille eloni yebi bango banda bobebe yo ke kasi bango mosuku badiba komine bata poto tele la te yo oka. Papa, on change. Basusu. Di nalobaki na yo kina epai mwana ya jopo erike ndenge ndenge kulikina kujokei te lokolo baki bana magoya lelo ufandi na dozozi lozo kefaka nakei nakota bango bazala ya pecho yena igo boss bango ina migele mike Je transpire. hein tika ronda moya ma mundi wana Mais papa, ici, il fait très chaud. il fait très chaud. oui c'est très chaud c'est ça c'est trop chaud Et ça, on sort, hein. ok juste ezadete moneni Papa zongi ça. c'est très chaud Zote la mizi, boni buzoba boye papa.
Il parle en français. À tout moment, le ozokanisa oyo radio ya disco lokola montre na bino ya kala ya disco boti yango J'ai oublié son nom. Mercredi. Je t'avais donné. Je sais le sac. La grande dame. Elle est un peu du teint clair comme ça. Karine. Ouais. Elle m'a dit, elle t'a envoyé une valise là. Ah, Mado Mafuta. Voilà, elle est là. Voilà, sponsor, Nanga. C'est la soie qui déjà. C'est moi qui parle maintenant, répète-toi. Papa. Nzambe asuni bana bakelaki vacances. C'est ça. Bon. Aïe. Daddy. Oui, Daddy, frère Ismaël. Ouais, tous on a frère Nani. Frère sénateur. Ouais. Daddy, Daddy, c'est pitoyable, hein? C'est dommage. Par rapport à cours constitutionnel, hein? Ancien et vieux, ancien. À quel moment le pas, on ne peut pas se dire que c'est là. Wana. À quel moment ça y est, bon, à garantie, Wana, il y a le moins dans l'église. Alingi pe badi nyonso ya église to bo pesa na maboko na ye. Ah Daddy. Na yeyo. Allô papa. Oui, ils ont confirmé. Maman ko lupango voilà, on m'appelle manqué wana to benga ki ona maman ko lupango nde to bane ko benga na parce que aboye ko libérer mbongo. L'église est quoi? Batu bazoya lisusu te. Kofinga batu ba bêtises ba n'importe quoi. Kofinga finga batu. Alingi su a respecter programme oyo tikaki te ya ba invité oyo ba routa libanda ba ya koteya. Donc yé mo so ala muki ka bo abandi na modération. Na ba offrande à prophète azolien nyonso. Azozwa nyonso. Si offrande côté asu. Crédit sous. Le crédit va bandi na robengela wana mutu. Hein? Tu ne peux pas rappeler Karat. Il y a un ça entreprise naïve. Habite aux yeux ceux qui élevé. Aux yeux nan. Élevé. Bah ça appelle vieux non. Eh, abane minga solo na mutu debi soki bi. Entreprise naïve. Entreprise mais qui fou hein. Ya, ndenge na fuete. Ngana pe to résoudre bien. Nous a appelé la entreprise wana. Ko ba lela biso. 4 chaises mon chez lui. 7 mois à la chez lui sont déjà moins 10. Nous c'est 11. Je comprends. Je comprends. Parce que ceux qui bêtis bunda à la quartier, nous allons en cher. Oh là, on va 2000 francs par jour. L'évangélisation quand il y a tout le monde va gommer que tu m'embattes. Non. Pas pour quand on va na kasavu ba na sera ba ya ba indépendant cha cha dozoué. Obi shaoya. Origando, on me ça partout. Indépendance de ce tega. Origando. Responsable du salon Keboline où ils arrivent en France. Keboline. Françoise Kebo. Françoise Kebo. On a flatté en avec. Kebo ça. Azali a négocié les Kebo. Tu veux le cahier. Tout est titulaire. Il est pas rose. Soki ya boy, tout est Vicky qui a là. Titulaire. Soki ya boy, tout est Manu mon père titulaire. Soki tout est Ndaya Maël titulaire. Lenga na ebeli Ndaya Maël. Ouais. Adu titulaire. Chama Koboya. C'est ça. Je peux dire Ndou ça mais. Tu dis bosso. Nous sommes dans Gondo. Et David d'influence. Non, nous êtes responsables de la protocole.
Jésus. Merveille, la merveille. Ni non ça. Hein? Jésus. Jésus. Nameleka moko weekend nalingako makasi comprend eza basentiment pourquoi otravailler mémoire ngai kaka na basentiment oyo nakokufa nango namelaki ebele te nde efi bolingo yango ka nde moto eyeboma ngai ifoko voir comment nalingaka yo thème de tout mon cœur. Je suis déçu, papa. Tu es le niveau T. Papa. Merveille. Pour tous les très bien. Nino Anga Salapana Ngana Bouto Lobby. Quoi? Merveille. Tu es le niveau Anna. Azal Leki Langai. Azali qui n'a propre. Nous ça c'est la salle. Kabolingo la pesa qui tant que grande sœur na petit frère. Tu n'as des grands là té. Azali. Soit il a besoin bon nyoso il a fallu senga ngai. Il est là. Expliquez-nous. La merveille. La merveille. Qu'est-ce que tu dis? Papa Nazaï a besoin de jouer. La merveille moi. Je sais. Oui. La merveille. Je sais. Oui. La merveille non violée Yaya. Et tu confirmes oui. Papa parce que Mon Dieu. à tout moment au moment où c'est bon je vois ça. Je vite compris que vivre na Katanga pour vous informer. Papa elle n'est pas ma grande sœur. La merveille. S'il vous plaît maman. Bon. S'il vous plaît papa. Parce que vos 8 ans et belé au bombe la biso tout le monde en Katanga quoi. On a même pas même ça même biso na toi ça encore. Quoi? Et tous ces problèmes, tous les lobes, c'est papa Mando s'est expliqué dans ma cambo tout. Que Maracout a zala moutou, oh les lobes ne besoin libanda. C'est pour ça que nous avons besoin de ça va sentiment la manière fait pas naïe. S'il vous plaît, vous avez quand même ne pas paniquer ça. C'est quoi cette histoire? Papa, là, on comprend tes animaux. On a bien pas ça, mais ça non, mais papa, on va lui dis-moi, c'est vrai. Karine, s'il vous plaît. Papa Mando, ça va mieux placé pour expliquer la vérité. Papa Mando. Non, Papa, c'est quoi cette histoire? Karine, attends. Papa, c'est quoi cette histoire? Papa, maman, c'est n'est pas notre sœur avec elle. Maman n'a pas capable de expliquer. Maman, tu peux nous expliquer? Maman, parlez, maman. Mando a expliqué. Ah bon? Hein? Ok. Papa Mando. Tu peux expliquer le cours de la merveille et puis ça va. Papa. Yebisa pe banana yo mosusu makoye. Papa, nkete ne to vanda ko saka. Papa ndeko loba kila na merveille biso te ko côté. Omi okula sia maliso ba molona journaliste zo te ko Papa. On a besoin d'une si marabo. Le gars va vérité. On a besoin d'explications claires, maman. On a besoin d'explications claires. Déjà, ce qui maman, merveille, la merveille a yébi que Yamara a sa grande soeur n'a été, c'est-à-dire a sa grande soeur n'a bisoté.
c'est que ce qui montre, il fallait y avoir une information, c'était moi, parce que c'est moi le né de cette famille. Comme moi, je ne suis pas considérée, et que Bino Bobo Melibiso, c'est maintenant qu'il faut informer Biso. Tout le monde est clair, on doit tirer tout au clair. On doit vraiment tirer tout au clair. Yamara, je ne sais pas si tu peux t'appeler Yamara avec qui. Il y a encore une autre information que tu as cachée qu'on ne sait pas. Et qu'il faut envoyer ici. Puisqu'on doit tirer ça au clair. On doit vraiment tirer ça au clair. Parce que papa et maman m'a commis la sourde. On ne savent pas comment se défendre. Quand tu as encore des choses à dire, parce qu'on a compris cette chose. On a cette information au Yébi et la peau. Puisque je vois maintenant que Yone, au Yébi c'est quand même la peau. Vas-y, Nini, t'as rien à tout le monde. T'as regardé ton petit information tout le monde. C'est base, c'était une base. Donc, il y a personne qui a camion sur la zone, tout le monde qui parle. Papa, pour les autres, ça dans le bus. J'ai retiré. Non, tout va venir pour le coup, ça dans la main. J'ai retiré la signature. Papa, on a retiré la signature. On a démissionné. On a retiré la signature. Ouais. Tu veux le voir, il m'a gamboué. Quel est le but? S'il vous plaît, on a besoin de soutien parce que dans un état encore, ils ont tellement ma bille ma casse. Ok? Est-ce que vous avez un ça m'a qu'ils ont la vie critiquement encore? Toujours pas de base. S'il te plaît. Alors, on a besoin de ça deuxième secteur. Les mamans vont prendre les mamans surtout dans la deuxième secteur. Pour ça, on a une base. Pour ça, on a merveille base. Botia bureau. Continue à payer nous avons aussi grave. C'est comme les amis. Dis la femme à la cause Maman nous, hein? Nous te disons le retard. Hein? Oui, oui, mon père le va casser, on le va sauter. Il y a mon calme. Papa, maman. Excusez-moi. On est venu aller. Quoi? Kung tumba mo na hanagang. Ube na benga mo ko liyo aya aw. Uyo kay. Na kuya. Yo kasi sinabuto sa zanga ndo mo noti. Tumando ko muna yo. Nabuhi kami tufanya na papa na yo na uko saka ate nazoka bimpasi. Siko yebisanga ebe na mnoko numoko. Makakuja. Nini? Nanazi.
Uyoke klasi uzunga ndako. Sima na. Akuja zini uzungu wapi? Ukuja busano fiashte. Aya. Mama kamkona meka kikamkula ngo. Zemekota. Akuja bomingati. Aya. Kufini songa na pesa koma akuja chango wapi? Akuluka pika kakwe kini na mkongo tema wakuja. Nakusa kwa vino nini nakuja bila mbongo tuzuna na manisala pongo tanga. Nakuja restope sinani yangu. Msinga mama soko hilo. Sasa lazima nakusa kwa vino nini. Nakusa kwa vino nini. Hey gaye. Mwana mwezi na mabele sarana mabanga mwenye bote zake. Bila mailo sana nguvu maya ya. Mama na koko sula zenda mkono mako. Yeso lwana. Una dina. Mama bino ba papa na balanga au no famille na. Bon siko ya yo. Mwana za kama yeli. Na klasi. Nengwa. Nzabi na mara kuja. Loba na ngaki ezana ngo fausse couche. Oyo salia. Toyo ngana yoki na mutu inangai. Na pesi bana kisasa rezo. Zemi na dinga kina kamata kasi na mukongo te. Ibimina dibumu. Kindumba na sara kina kanisa ki ya kubata manzoki binia kubata mate ibimina dibumu. Zemi tikanga ekutiko na ndenge. Nengwa biso tuza kubunda pwana yutanga class malamu. Nzoka busali dikopa na mama libino bakoma kuchocha chocha yo bakoma kuchocha chocha yo lelo fongwa ma ikomiti na zemi nengo mame na lobe yo na faso nini po yo kanga nemo tata nani na digina na kuyoka yote na lobe na kuyoka yote je te jure sorry soku meki na kusalo eloko mabe Fande ni lubi kanga muno. Na lubi kanga muno. Luba. Tata neja. Mubali ya ngona ni na yiba. Kanga. Tuko tena ile nda. Pole ni. Pole ni. Tuko katio mabai bakai kimona sana. Tango banga ukende klasi nane yiba kite. Batia kiyongo. Oyibi sika mwana ngazala ka. Nengwa. Nga kemana sambu na kati na mboka. Nga kemana sambu na kati na mboka freshima. Mama. 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 Papa mako. Mama. Kososi manga bona ntoto bosa mwana. Nasalo nini? Nasalo nini? Papa manga jengi. Nasalo nini? Pole nini? Pole nini? Bukama tinga nani na kati na mfuko huyu? Bumoni ngana je fori Je te dis mangwa. Nateki bakisi nini te. Ilanga nini te ngana sali pwana yo. Uzala malamu ate na pasi ye mfuka. Nengwa male. Usali ngabo ipane nini. Usali ngabo ipane nini. Bisota. Na yo pe mama. Uzala ngana yo complice na mwana. Altem. Buku kendo kulaki sanga sika mubali wana. Azali. Ne sika yo nini. Bakotisa ki yo. Bisota. Altem. Bisota. 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 Zami. Maman. Ne fais pas ça. Je te jure franchement. Maman. Marakuju bomalinga mwasi. Papa. Marakuju bomalinga mwasi. Marakuju bomalinga mwasi. Bisota. Nasala ki mabenti, nasala ki kakakanda. Mama yabane Bisota. Aya Bisota wala. Bisota kufa kuite. Bisota. Bisota. Mama, atete. Batwanguka imuta kusunga ngazata we. Mama, kukufela mwasi pasi. Mama franchement.
Je t'aime. Papa, maman. Papa, maman qui. oyo nyonso omoni eza importe na kati ya ndako kamati yango ndenge naza komosala nsima nzela kende na ndako ya mobali oyo atiaki ose kende kofanda epui naboyi nasala oyo mabe na kanda mwasi na ngai luka esika nyonso kokende ofanda soki okokoma fille abandonneuse soki okokoma border soki okokoma nini yebango moi papa nkema comme suis ici je ne suis pas ton père lokola nakufeli mwasi na ngai lelo nakandaki te akufa likolo na yo marakuja mwasi na ngai akufi bima nayebi so bima na kosala oyo eloka mabe omoni ntango oza kolemisenganga pardon ntango oza koluka na lakela oyo ndenge balakelaki Israël, kodinga te na laki na yo. Nazolo kufukama te. Kufukama te mwana mabe. Na nyonso oyo biso tosali mpo na yo. Na nyonso oyo biso tosali mpo na yo. Biso tulembaki yo na kati na ndako. Ata na pasi biso tulembaki yo. Mama ya bana! Nino, Nelo makolela, kolela makasi boni. Wewe ndio unakomina? Hada kolela tezela kusa na mali. Babingani ngai. Pona? Babingani ngai na zemi. Ah? Ya nani? Mokolo tozalaki na ye wana na zamba. La chérie na ngai. Ebi na botaka te. Ah? Botaka te? Nga pena balakela na bango mabe na botaka te. Nayebilanga mibali te kaka banda mokolo nga azalaki na yo na zamba nde wana sekokosi ngai te nga botaka te nga balakela nga mabe nga pena nabotaka te yaya lukelo mosusu nabotaka te nabotaka te tika ngai ozolengisa ngai ngai naokende wapi zeno sheri zeno nga mona vanda na nsima basi siko yo na ocho wapi nga vanda na nsima wa kamarade navanda na nsima Dimitri Bonganya navanda na nsima Dimitri Bonganya na nsima siko modogo soki aoki makambo nga na suki wapi nzambe na ngai ema tosala nga na wapesa mbongo boki olongola zelo omoni na suka mboka kuna papa moko bobeta azeke mwasi nasalaki bokoko tro boye batumbaka balamba mwa bamasangu amana aza makasi na kolongola zemi te so bongo tuna otyo wapi Dimitri Bonganya ye moko na problème na famille siko ngai ndenge nayaki akutu bakanga nga ndoki oyebi bobi na famille na bango bato pembe bakotaka te bakangi nga ndoki soki mama na nga akufi lelo eza mpo na nga nakomi na mokumba nde mama koyaki mama akufi zemi na ngai te naotyo wapi ayo na esika bakamarade banda batikaki nga kaka nasala bilanga nasali bilanga navandi kaka naozela Dimitri Bonganya ntango oya apesa nga ta lipa na lia nga nasalaka te zwa te mbongo oyo
oke olongola zemi kuna nasuka mboka epa mamana mpana oda sheri na yo wa mwasi naboyi na ngai te oza nzembe me ngai nabotaka na ngai te napesi yo kaka oke olongola zemi ndimi na ngai komema mokumba oyo nayebi na ngai te naza mpe mbali poso te te nawanga nio te nakowanga no te yo mwasi kitoko tala omoni to tokobota ko nzamba obandela mokili na ye atie o mwasi apembe na mobala mwindu tokela mbongo oyo okela suka mboka kuna amana osalisi elema kende nabotaka te mbongo wana napesi yo kutu nazwaki wana posha dimiti bongwana walai wana bande batika yenga na sanzeka nasali bilanga na lembi nanga ndetia mbongo na yibi soki ayo apesanga kende biso balakela biso na botaka te o pardon tobotaka te nafukama nafukami jambelanga nafukami akuti boabengana nosoki bakamarade nazoyo aza na seli baotianga banda esala elilanga na vanja na vandi nayibi kutu mbongo na posha dimiti bonganya na kontinue koyiba uzokudila boye nzambi mara uzokulukaluka ubanda tubanda kimara nzambi mara nini tuzokuluka ubanda tubandaki kutambula mboka mobimba napikiseki yo mara tala siko ndenge yokomi uzokupezanga mpoza kudila mara uza muninga na biso soki likambo ezali uyebisi biso mara napekisaki yo nyonso yo kaka chanel ntango wana aza kupekisa yo mara tika batambulaka bongo te yuka kuza kutinda asala eza na zeni ya solo mara lobako toza baninga na yo mara ntango babinganaki yo soki oyaki ata pa na biso ata pa basianieli mtabingana nzambi nayibaki kaka ye kaka soki omona motu baza kubinga pundo madesu babingaka tiaka madesu mwana mobali wana aza mabinga komona lola te mama nanga naza mabele amaka kuta na komolela libanda sikuyema ntiako wana alobini abisemeza ye te nzambi nga nayibaki kaka mwana mobali wana aza mwana mobali moko mabi ntango oza komona mwana mobali na mboka aza pembe bato nyonso baza kotia ye miso napekisaki yo mara tala siko ndenge ekobili yo basi bapesinga mbongo alakisinga tato azaka na suka mboka abetaka zeke alongolaka bazemi nakende nake kolongola zemi okendaki te na mama nanga kufi nakobota mwana oyo ata nakozala esika kolala te likola bazamba likola banzete ata na mai kolala po wonde nakulinga te kubuta te mara nga nayibi ukulungula yango soki bapondu kaka oyo batekaka oyo buka lelulamba lelo soki kaka ututi uzwi kaka lutu mobimba oyo babalulaka biloko wana umerite lutu ukumuna ikulungwa bongo yo yebi te nano nalungula te wana mama nanga nde mutu aexplikaka soki mwana mwasi akomi na periode ya mabe ukamatizemi umeli kaka mai ya pondu ukumuna ikulungwa kubuta te uvenda kumelisaka mwana te akulungula akubuta te mama kulungula zemi te mama kufi deja oke moke kaka mwana kokola
Tika kudila mali. Sana kubuka manzaku kudila. Kudila maroza kupetanga pasi. Mama keka kwa nzambi. Mama ngabizota mama. Nzambi mbuka kuyu nzambi mwana mwambadi wana akumuna bulamu tende ngazawana. Ngaki na memeli yo. Mabe ya iteme. Obanda na kazi odoni. Yo kinde bato. Nani te tipo. Demo tuna yena panche mutu ko tout de suite je dis. Nana de. Bana culture de yebite na yiwa tisu balingali na ngaba. Bana ka. Bana ka. Kauta na yo ko masamu na moto. Na ina carton A. Nini wana? Quoi? Eh mama. Hola. Papa, wana. Oh mon Dieu, pauvre bébé. Nani seli makamba. C'est que yeba zo beta porte na yeba ite. Nana zo beta porte. Ye. Voilà, beta porte. Oui. Azo beta. C'est celui-là. Est-ce que makamba zo bozo ba mona ya jour ko. Nana zo beta porte. C'est que ye. Mwana mukiba beta porte. Mona zo sala. Mona bo beta porte. On l'a bogi, on a beta porte. La ba vérité. Papa, nana te mwana wa. Est-ce que yo bota? Hein? Yo bota. Oui. Comment bakoya côté na ngambo ya Bonaparte yo boti ngai problème pour les temps. Nana tiens papa ngambo. Hein? Pour y aller pas regarder vos autres c'est papa. Nake na komi na ngepsa sapo. Bébé moi mbali. Mwana mbali. Oui. Mbali. Mon Dieu. Siko, na bien maman. Il a fait ça. Oh film à Moïse combien wa? Ils ont attends Moïse. Boire carton. Ouais. Papa tokota ndam. Tokota. Tokena na la police. La police. Tokena na la police. Non non non. La police. Faut informer d'abord. Tout saisir l'état. Tout est récent. La police. Papa. C'est là. Ça va déranger mes bandits. Hein maman? Bon. Nani? Zonga maman?
Vous avez rendez-vous là, maman? Maracuja? Besok masih? Sama saja. Jangan ya boy. Kamu kan soalnya nani. Kalau soalnya kita mapa mau di bunga. Kamu di bunga. Mapa sih kamu komian. Kalau yang semua. Nanti kati. Bobi nani. Maracuja. Mama. When does I'm solo pesaginga and yogi poti libanda hata na boyfriend mama mwa sawa na libanda alibiko mwenye marakuja hata na posa marakuja azal boy azal dekale chai dekale nati nini bajip mwe ya batambo chai dekale za si makusa zala sire ko lo ba hambuzo ba dekale anini alibia mona yo amonanga azana na bana moni yeye mo kwani ebi ko zo mtaba théâtre makasi wapi osa ba théâtre ndako ngai mupoya nanga uti juste kuna na mbongo aye awa grand frère Mado Mafuta na Switzerland ayilinga bakoni ebi ko zombi se na sambula omoi ko kotsa olobaki nanga ko yambati faut apprendre et respecter bato ça va faut apprendre pour respecter au yebi Mado Mafuta to bi valeur nino ba pesa aza grande dame aza sponsor nanga tina sala ba faire c'est elle wa pesa nga fond yo mo to ba yo lo yambati ko tisela ngai comme la sega nui lo baki na bi ko tisela ngai merci ma zona ka pona kwa mbetenga pa so ko li pe lo ngwana no zo ka bazu Mama, yango nazotambola tuna mapango soki place moko ezali ya mosala ya ville na kosalaka ata ya mosala ndako kosukola bilamba korepasse soki ezali epesi ngai oyebolama amba bien ya bikolo nyonso sosala deja keki mpe na bibi wana keki mpe nazokonde azolela kende na komemela ngai nazoya keki mpe nanga bebe nanga papa likamu nini kosimba miniki te kopesa ete pardon tozozwa bana misala te tozozwa te nga moko nasala makambo nyonso moni bilamba ndenge natiki kuna sikoyo ozolamaneli yolamane kolamba ngo nalambela papa banzela kuwadi tokenda makambo ebele yola papa tiyezolobake alamba kolambeli yalamba yango balanda ya kutu awa alia biloko yolamba yango malanda akolia biloko yolamba longwana wana kende longwana mado spaghetti na bizoba nozosala wana nzela mama mono yo ozokobiye ok ça va nazo vraiment na besoin mpe yana kosala toza pe mwasi moni pako azopesaka motu mpasi mais lokola na misala na ye epuis nazwa ye na relation ya petite sere na nga edi matondo temo na love na belgique ye moto apesaka nga papa oyo nalinga kodecevoir ye te parce que nalinga ye mingi a petite sere na alors okozonga papa aza te comme ça lobi les après-midi oyi koya
papa mona mais là za pointi na za ngata neti bilambo banda tongo siko déjà pourquoi ti siko ekoti ata na singa te donc aza incompétent mais alingi nazwa motu te eza ndako na ya odirige nga te ok merci papa Mandos maman alali na ye na mais c'est faut aller papa Papa Mandos. Là, papa, moi je t'intéresse ça. Papa Mandos. Maman. Comment portail voilà? Eh, nana. Allez, on va ensemble. Hein? Quoi? Jésus. Hey, mon Dieu. Oh, Jésus. Papa. Hey! Je risque de tomber vivacité. Eh bien, Maracuja. Pourquoi? Après savoir comment Corée, après savoir autant d'Israël, qui a eu la Moussala, comment il s'est promené, et c'est maintenant qui est venu foutre un mot de pipeau. Opésinga mot de popo, opinga métrage. Opésinga CPA. Papa, donc c'est vrai. Papa, donc c'est vrai. C'est ça, tout la soyozoa, tchanga, pardon, pourquoi? Pourquoi je me demande, moi. Alors moi, si on va dans les violés, c'est-à-dire propre maman à Boutingaï. Pendant tous ces temps, on doit négliger un bois dans le carton. C'était bien. Vous avez dit que je vais vous dire ensemble à la Bouja. Papa, on dit d'habiter papa, dis-moi ma rapouche, on dit d'habiter papa. Pourquoi tout ça, papa, maman? Pourquoi tout ça? Merci, Bolandi. N'assure que vous avez recépé là. En tout cas, n'éteignez pas nous vraiment rigueur parce que tout ça, là, on a ma propre forme, on a ma propre moyen, on a ma difficulté belée. Tu as vu qu'il y a un côté image, côté son, côté artistique parce qu'il y a eu quelques difficultés pendant le moment de tournage. Et ça, qui te commis sur place pour te tourner, pour te banner tournage à Bengani Bino. Et ce sont des difficultés de côté. Tout d'abord, des difficultés, il fallait tout ça, il y a ma voiture, il fallait tout ça, il y a ma moto. Tu commis dans bateau de soleil pour pas prêter sur ma voiture. Le jour où j'ai abîmé la voiture, donc, tu tournes pendant image oh n'a pas si tu tournes un film oh n'a pas si mais beaucoup de toujours comme la biso na ba Facebook na biso ils a numéro wana beaucoup na biso na ba WhatsApp beaucoup na biso na ba commentaire surtout ba commentaire na kati ya YouTube beaucoup na biso boy sa biso nini oyo bolingi. Voilà, c'était la première saison. Il y a film na biso le vrai sens d'amour. Deuxième saison Sili Ezali, on a eu première saison nimte Sili. Deuxième saison Zali. Donc tu as fait la première saison. Mais deuxième saison Zali. Au Balingi, tu côté deuxième saison, ba comme la biso, ba saison ba dépend ni to ba la deuxième saison, ba comme la biso pour Moussa Zali. Côté toujours branché et connectez-vous na Bongana Media. Bo s'abonner massivement pour bozan a bon ba film boité. Biloka bien pe to la me la bine koya. Merci.
tembo e nanengwa tusevo super ngala nanengwa mangituka e